Na biso nyonso oyo toza sur Ngangu TV. Alors naza Mama Mado ya RVA na bengi biso nyonso na sengi na bana Congo bana Nzambe bo s'abonner massivement oyo za chaîne na biso makambo kitoko ezali makambo malamu oyo zo sunga kondima na biso bo moto na biso na lingiete biso nyonso to s'abonner massivement to za lebele makambo ngo ezo sepelisa biso ezo kumisa Nzambe ezo sunga bo moyi na biso en tout cas na sengi na biso to s'abonner ebele ba mama ba papa ba jeune biso nyonso to s'abonner na Ngangu TV. Merci.
TV abandi na lobeli bino pona makambo ya suki makambo ya nzoto sikoyo nayeli bino biloko na biso ya kolesa sikoyo nzoto kati ngai ndeko na bino mami bibomba nayeli bino lelo mbinzo na ndunda soki botali émission depuis na bandi nazolobela mingi biloko oyo eza naturel po yango nga nalingaka kolia mpona kosala mbinzo na nga na ndunda naza na besoin ya tomate ya mbuma naza na besoin ya aubergine oyo ya mauve naza na besoin ya concombre naza na besoin ya ndembi matungulu solo na pilipili naza mpe na besoin ya mafuta mbila mpona kosala biloko na biso mpona mbinzo ifo koluka mbinzo oyo oyebi ke mama wana to papa na teka na mbinzo wana atiaka mai te oyo eza bambinzo mosusu mpo babomba yango bien batiaka mai mpo evimba me ngai naza na confiance na mama atekeli ya mbinzo ma Brigitte atiaka mbinzo na ye mai te mpo evimba ebimaki sika ebimaki to te kaka ndenge eyeli ndenge mpe atekela yango wana poni mbinzo ya mike bambinzo ya biso ya bandolo po bambinzo ya minene ezali oyo eutaka Équateur na mosusu babengaka bingubala eutaka Lubumbashi nga na kosala oyo ya biso ya bandolo modele na kosalela mbinzo nyonso kosala yango ka modele moko soki olingi kosala yango na mbinzo ya minene oyo ya mike ya nini okosala kaka différence eza te oponi mbinzo na yo bien po mbinzo ezala makala ezala makala nga mbinzo na basi naponi yango bien naponi moko na 8 ans naponi ndunda nanga mpe na kati oyebika bandunda na biso ndenge ezalaka il faut kozwa temps mpenza kosokola yango osokola yango longola salite nyonso otika yango na mwa mai elongo basalite mpo osala yango kitoko omonaki nde toutaki wenze tozali na kati ya wenze ya matete mpo kozwa ndunda ya kitoko il faut okota na wenze me nga naponaki wenze ya matete mpo nayebike na wenze ya matete babiloko nyonso ezali eza mpe pembeni ya ndako mpona bebisa mpenza batransport mingi te nakobanda na mbinzo ntango bakausaka yango na makala nakotia yango na moto etoka mpona longola mai wana ya mwindu wana mpo soki otie mbinzo kaka boye otie na nzungu bandi kolamba yango ebaka esupu na yo ekozala mwindu mpo yango moko basala yango na makala mpo ekaka alors soki yo olambi yango mbala moko bongo ekobima mwindu ndunda nakosokola yango mpenza comme il faut ntango nakosisa kosokola ndunda na ngai nakokata yango natie na nzungu naza na besoin ya mafuta mbila mpe naolamba wana mafuta mbila mpo boyebika mafuta mbila oyo esalaka biso na miso po boyebi nayebisa bino dezaki ngai alingaka kaka po eza naturel mpona ndunda naza juste besoin kaka ya concombre solo etungulu ndembi na pilipili wana mpona tolambela ndunda na biso mpona mbinzo naza na besoin ya matungulu tomate poivron na mbinzo fo matungulu ezala mwa ebele mpo yango nde kotia elenge na mbinzo na biso eza matungulu moke te fo tia mpenza matungulu ebele na kati ya mbinzo yango nde kosala mbinzo na biso na sikoyo nazozwa nzungu natia mbinzo na mwa mai natia yango na moto otala ne ya kokikoto nazanga moto naza na moto azosunga nga na mosala oyo bama irene fala tosala yango na réchaud courant eza te tokosala yango na makala nalinga mpe kolambelaka na makala nga nalingaka kolambela na makala po réchaud oyo naotya mai na kati ya nzungu
focha azotokisaka mbinzo ya pamba mbinzo ekoti na mai bamosusu bazalaka ovandisa yango na mai ngai na ovandisa te wana ifo natokisa mpona longola bamwindu nyonso ekangamaka na mbinzo wana faut kofinika so otie mbinzo faut ofinika yango mpo etoka bien awa natie mbinzo bongo après nakokende kosala ndunda na préparer ndunda nasokola yango bien mpo natia mpe ndunda na moto natie mbinzo na biso na moto sikoyo ekomi ntango ya kosokola ndunda mpenza ifo kozwa temps ya kosokola yango po eza na bazelo eza na biloko ebele ifo osokola yango sokola yango mpenza otiango na mai ovandi omoni natie ndunda na mai bomona potala nde mai ekomisa te soki oyebisanga osalinga une fois otie faut kosokola yango mpenza ozwi mai ebele ozwi vraiment mai ebele osokoli ndunda faut rincer combien de fois il faut kosala yango 3 fois ozala sur ke ndunda no eteli bi yo moko omona kaka mai propre quoi osokola yango mbala ebele ndunda yango oyo nasokoli deja omoni liboso ntango natiaki bomonaki mai ndenge ebimaki mabe sikoyo otala omoni ke mai nango ekomi propre donc nasokoli ndunda nyonso ekomi propre sikoyo fo nakata bamosusu balingaka ndunda balamba mobimba ebimba ngai nalingaka kokata po ntango nakotiango na sai na nga ezala ebima na présentation moko ya kitoko sikoyo nakokata ndunda na ngai evanda bien na liboko il faut kokata yango boye après okokata yango minene okokata yango mpe mike ndenge olengi bamosusu bazalaka boye akati yango 2 fois atie na nzongo so atatia yango mibimba me ngai na kokata so mpe omoni okokata ekosala bien so omoni okokata te olambi kaka ndenge okosepela nango wana na okata yango mike po biloko na kotia na kati emonana nazokata yango directement na kati ya nzungu na olambela mike ya makasi te me mike moko ya yo moko oyo kosepela nango po moto mosusu amona mike ya boye eza mike makasi mosusu te yali alobi mike me mike yango eza boye te eza mpo emonana ezalaka besoin ya ndunda nakotia yango eloko mosusu te kaka batomate matungulu na basolo na mwa pilipili mafuta mbila faut koluka mafuta mbila oyo eza kitoko po mafuta mbila mosusu kotia boye na biloko na ezali nango bien po otie mafuta mbila ebebisi nyonso faut koluka mafuta mbila na eza kitoko bato balambaka bayebi nde bameka mafuta mbila pendant ke nazokata ndunda fo natalaka mpe nzungu na ngai mbinzo mpo natiango na makala natala soki ekomi na niveau nini etoka makasi mpenza te po foto mbinzo na ngai yango etoki omoni bamai ya mwindo wana soki olambi mbinzo wana bamai oyo ata obomaki liwanza ndenge nini eboma su te
po mama yemi mwini eza so mbinzo to ko biloko mosusu so na kitisi yango mbala moko nalekisi yango na passoire na sopi mai tala mbinzo na ndenge ekomi ndenge evimbi il faut natia yango na mai ya propre otala mbinzo na ngai yango oyo ekomi propre kitoko ata ndenge evimbi bando mata likolo ekosi bando mata te ekomi propre nango bamai nyonso ya mwindo wana yango oyo sikoyo nakotia na nzungu mais avant natia mbinzo na nga na nzungu babiloko na kolambela nango mbinzo oyo ifo eza na se eza na se na kati yango na kati ya nzungu tomate matungulu aubergine mwa ndembi comme ça nazwi mbinzo na nga natia yango likolo na finiki natie mwa mungwa natie na moto biloko pe il faut kosokola ngo kosokola ngo balebele pe po bapoussière oyo ezala na wenze na biloko ebele wana osokoli apres obandi kokata biloko okokata na minene minene problème eza te po ntango ekotoka ekopanzana nango alobi matungulu na mbinzo ifo ezala vraiment ebele oyo yango nde etiaka elengi na mbinzo na biso ifo ezala ebele donc osoba mpe matungulu ata ya 1000 francs mpona 2 sakomi ya mbinzo kata matungulu ndenge omoni soko okata wana na milai yo kaka soko okata wana barondele yo kaka mais nde fo ezalaka ebele kaka soko okata ngo mpe minene yo kaka ntango ekotoka nango yolemba nango tozolesa nzoto tolesi suki tolesi mpe misuni mpo okozala te oza na suki kitoko poso kitoko mais na kati ya poso eza kitoko te eti mikolo mpe bandunda eza nango ebele na wenze osalika mwa ndunda na yo mwa mbinzo mopanzi mwa fufu natia nyonso natia matungulu nyonso po matungulu fo ezala vraiment ebele kati nyonso oyo esalelaka na mbinzo omoninga nazwi aubergine oyo mwa monene
eza na ba graine moke na kati nyonso na kotia mpenza na se ya mbinzo mbinzo na oyo evanda likolo mpo ntango ebanda kotoka basolo wana ezokɔta na kati ya mbinzo faut kolongola mwa eloko oyo azobengaka liso ya tomate ndenge nalobi matungulu ifo ezala vraiment ebele ozanga nango mpe tomate mais ozaka na matungulu ebima nango mpe eka bien asisi kokata biloko nyonso esengeli mpona mbinzo na biso ata nde tozokata ngo minene boye ntango ekotoka ebunga na kati ya mbinzo na yango na mbinzo eyeba na su te nasisi kokata biloko na biso ya mbinzo teka nalobaki yango ifo eza na se mbinzo likolo nakotia sikoyo mbinzo omoni mbinzo efini babiloko nyonso wana yango balokota kaka sola biloko wana fini ntango nasisi kotia biloko nyonso natie mbinzo natie wile oyo yango nde kolembisa yango natie wile nanga omoni natie wile mingi te soki olingi otia mpe wile mingi kotia na ntango okomonaka mai ekauki esali soki neti mwa kokalingama soki olingi te otie kaka nini wile moke otie mungwa bato mosusu balingaka mungwa mingi bamosusu balingaka mungwa mingi te wana otiaka mungwa kaka na quantité ya biloko na ngai nazwi mai natie mai moke mai natie mpo elembisa biloko eza na se wana ebela bien koki siko nakotiango na moto sisi makaka finiki yango ndunda na nga asisi kokata yango sikoyo nakotia biloko nyonso na kati ya ndunda mpo natiango na moto mais avant natia biloko ifo nasala mwa nini moko na kati neti libulu na katikati ya ndunda mpo na kotia biloko na nga na konamela nango ndunda na liboso etungulu lokola ndunda nakataki yango mike mike matungulu na nga nakokata yango mpe mike nakata yango mike mpo ezala ndenge moko na ndunda mpe mate matungulu minene ndunda mike apenza eza mpasi nalambela babuyon asalela kaka mungwa na biso awa bamatungulu nanga nasalelaka
nazwi concombre nalongola ngo baposo concombre bimo boyebi soki etoki nango kaka na kati ya biloko epanzanaka nango ekoma ya koluka nakati yango nyonso nalongoli bambuma te nakati yango nyonso omona moto mosusu oyo te ngai nalongolaka bambuma ngai nalongolaka bambuma te natiaka na bambuma nango kati nyonso nazotia na ndunda nyonso ezaka légume ezala concombre mpe ezaka légume naotia mpe mwa ndembi mpona ntunga oyo kaka eloko ndembi esalaka na biloko mpe mwa ndembi natiki boye natia ngo na moto natie mafuta mbila natie mwa mungwa omoi naza na solo na pilipili nakotia solo ntango ndunda na ngai banda kotoka mpo elemba makasi te nakotia ntango ndunda banda kotoka namoni natika peut-être na 4 minutes 3 minutes akokitisa nde natie pilipili na ngai mpo ezala na solo nango mpo pilipili egarde solo nango tomate nakotia te nakotia kaka pilipili na basolo nakotia mwa mungwa nakotia mafuta mbila so mpe oza na mwa feuille de laurier na yo otie ofiniki otie na moto nasilisi nafiniki natiango mai te mpo ndenge ebotaka mai nango ntango ekobota mai nde nakotala soki nakobakisa mai to nakobakisa mai te me ngai natie ndunda nanga sa mai mpo ezaka deja na bamai nango sikoyo nayi natala ndunda na biso lokola natiaki yango mai te fo kozala client kotala eboti mai to eboti mai te nakofungola mpo natala botala bomoni ndunda ezalaki ya kotonda ekiti nakotala soki eboti mai botala eboti mai moke na biloko na biso totiaki wana sikoyo lokola eboti mai moke boye ifo obakisa mai mpo baconcombre bamatungulu na mafuta na biso totiaki wana ebela otala mwa ndenge eza kitoko nango tebeli te mwa mai moke kaka ondunda etoka bien ebela otala nabakisi mwa mai basolo na pilipili nabakisi nano te ntango mona omonaki mafuta na nga oyo ebeli nde natie solo natie na pilipili entre temps il fallait abongisa mpe solo yango natia yango nakaboli yango en deux nakotia yango mbimba te nakokata yango en deux mpo natia na kati ya ndunda na biso nakolongola nini nango mpo nakokata yango en deux mpo eza basolo mosusu ozomona yango kitoko boye me na kati eza ya kobeba solo sikoyo ezodépendre na quantité oyo olingi so olobi otya na oyo ebele olingaka basolo mingi yo kaka so olobi okotya kaka ata mibale yo kaka so mpe omoniki okotya na osolo te yo kaka me ngai je préfère kotya solo mpo alingaka mingi bio
ana kotia solo na kati solo na nga nyonso na sisi nazwi pilipili pilipili nga na préféré pilipili ya kotela na oyo ya vert po oyo ya vert eza na solo nango oyo ya kotela mpe eza na solo nango soki boliaka pilipili otie na kati ofini so omoniki boliaka pilipili te otia ngo kaka na banzete nango po chaque partie eza na solo nango eza mpe na saveur nini etiaka na biloko nga na kotia ngo na banzete nango nakisi kokobakisa solo na pilipili nango na kati ya biloko natia ngo kitoko evana entre temps nakotala mpe nzungu na ngai ya mbinzo lokola natiaki mbinzo mai natie biloko nyonso natala soki niveau ya mai wana ekomi nini otala mbinzo na ngai ezotoka nakobalola yango te ekotoka kaka boti mai ekokita apres na baloli po basolo wana ifo ekota na kati ya mbinzo sikoyo ifo natala mbinzo na nga nde natikaki yango natala niveau ekomi mpo nazwa moyen kobalola bamatungulu na babiloko mosusu natiaki na se wana na mungwa natala niveau ekomi nafungola nzungu nango mbinzo na nga ezotoka kaka omoni taka biloko natiaki na se soki natokisaki yango te bomoni oyo nebima mwindu nimo bomonaki mbinzo nango mpenza soki etoka matungulu ekota nakoyebaki matungulu nango ebeli ntango nakomona matungulu elongwe na se emati likolo ya mbinzo nde namoniki mbinzo mpenza elembi ekiti na se biloko natiaki wana emati likolo apres na baloli totika yango nano etoka mais ndunda na biso nde tokotala soki tomoni ke ndunda ebeli nango tokitisi ndunda tozeli mbinzo nafungola ndunda nanga totala ndunda nanga yangono ndunda nango ebeli omoni solo natiaki ndenge ekomi elengi ndunda na ngai ebeli omoni mafuta eza mafuta mingi te eza mai mingi te solo concombre ndunda yango moko ebotaka mai donc tokaki liboso na mai nango apres na bakisi mai moke mpona kobayelisa kaka matungulu natiaki wana nakokitisa ndunda na ngai otala mbinzo na ngai ekomi amoni elenge ya mbinzo baoyo bazotala bayebi eza baplace mosusu babengaka mami mbinzo eza kaka bandenge ya kolambela mbinzo sikoyo nakofinika mpona kitisa yango natia na sani napesa bandeko oyo bakolia yango bango nde bakoyeba oyo bakoyebisa bino bandeko balandi ya chaîne na biso Prince Ngango TV bomonaki ndenge tobandaki na bino depuis wenza matete ndenge nalakisi bino ndenge kolamba bilubu na ngai nakomi na suka ya bilubu na ngai ndunda na ngai nalambaki yango oyo na mbinzo na ngai yango oyo ngai na préféré lelo tolia yango na fufu tokolia yango na fufu soki yo oza na kwanga okolia soki oza na lipa soki omoniki okolia biloko nyonso olingi oliela nango okolia nango me ngai lelo naponi nde balia yango na fufu sikoyo nazopesa bandeko oyo bakolia yango bango nde bakoyebisa bino elengi nini eza na kati ya biloko oyo
il faut meka pour comprendre elengi wana pour yoka elengi wana faut meka so meki te oyebi elengi te faut meka consommons congolais. Chaîne biso presse ngango télévision ngai wa bino mami bibomba na kumi na suka ya makusa nanga natiki ba oyo abengisaki po bagute makusa nanga lelo balia merci mingi tokutai na malasi. Bandeko Nangangu TV neka na utoloba ba documentaire ya kitoko ba film ya bien éducatif oyo kosunga biso et kosunga bala na biso makambo bien ba prédication ba exhortation ba prière soki po lingi makambo msusu sa ba publicité na yo makambo nyoso wana ezali nga moko naza abonné ya Ngangu TV et na sengi na biso nyoso toya ebele na chaîne oyo ya bana nzambe. Merci.